Bijou a une sorcellerie consciente. Oh, inconsciente te. Bijou a une sorcellerie inconsciente, a une sorcellerie consciente. Mandeni yolo. Alinga envoûté babako. Bijou banda kalata aussi là la tournée. Bijou bisi ba faut sauter point. Tant aussi là la tournée. Bijou bisi ba faut sauter point. C'est ça l'analyse intelligente. Tant que grande sœur na biso ya sila a ça la tournée. Abandonne les États-Unis, à Espagne, à Kebamboka, nous sommes tous ici la tamboulana. Bijou a balancé ma voix sur tes poignets. Et mon tas tindé ma voix sur la buzz. Et puis pour nous, nous avons la buzz, va distraire. Baba, qu'on a voix. On a maman, mais il y a voix. Ah, il y a bijou à Moukolo, il y a bijou à Moukolo. Voilà. Na pesi ya Johnny Tsaka la raison. Et pour mes amis, partout bijou à Tambola, Azaka songi. Il a Johnny pas confirmé qui. Oh, partout bijou à Tambola, bijou de bana bakine surtout. Ah, tu as beaucoup. Question me repose un peu David Kamba le bonga za l'enfant. Dis on a fait dans l'esprit na que oui en tout cas pour bêtise be. Est-ce que bijou a une belle famille? Tout non non, oui ma balle belé ko likana awa na théâtre. Tout solo là. Tout solo tu fait solo en peine. Solo, tu fait peine. Yo am ta théâtre. Ma balle on a fait. Ma balle pesé belé za ma balle té. Ayo. Tu vois ngolo ba ke bijou ka belle famille son ité. Nani? Sûr. Bijou ande mona na mama ku yuti ngombe sarat. Okomi supuna. Bijou ndenge moko na mama ku yuti ngombe sarat. Papa na ndenge ni. Na bien tout solo là ça bien. Tant bijou vandi pour ko balancer ozokela na leti na yo. Oh si la bimisi neti nani kombo azotanga ya petite sœur na biso nani Micho za mona bijou abipeta ka kuzo kadozonde ankope so ba numéro ya basila balinda wana ya ba no mati kusina za yote kaselinda ya kapon Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotoninga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si beau. Moi ça longwa boya commander ni atayo moi ça boya aboya la taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Bo mona et ko se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi o ezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga rozala ba femme respectueuse, yango to lataka toujours na ekenge mingi parce que talaka pardon so ntayi bo feza na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut lataka na propre na soin pe na soin tayi bonyoso. Olati tunique de gloire na yo, soko la tiango na ta. OK bureau. Okutana chef de l'État neti tembe. Okutana chef de l'État so polingi pas passer. Moi tourna papa, moi souki maboko boaki, moi perruque nanga iboye, moi perruque amulai. Kande yo moko olinga. Otiango sala moi bien. Babi pe na poto kuna ke non mulungeza makasi moto. Le bilamba olata yango ta mpependenge memango. Ta mpependenge memango. Mpependenge memango. Elemba oyebi yango yango yo.
Donc on l'a tiango moi tour olingo qui peut fête anniversaire à moninga to tindelo tunique de gloire et ça lui bien. Donc on a besoin d'ango ko hésiter même pas un peu. Oui bien, tu me gagnes encore sur non, tu sur non très bien. Dans le gapé ce qu'on a vu et comment on ndenge nini na maboko na yo kotala ya pas à marier. Mais yo to kanga manaka ngala kenda fête yo mona ngana fête wana ngana mona na fête te ngana fête ngana garçon na bana bina makati na yo te ya ngana bina ngana za aja wabina ya solo wana esa ngabina aja so aja wabina to yoka Abisi la bini sabat. Abi. Ozo rate abisi la robini sa après avec ce nemi sabat. Abisi la robini sa après avec ce nemi sabat. Ma vie, hein? Aux hommes, on attaque que oui, Bijou a une sorcellerie consciente. Oh, inconsciente? Bijou a une sorcellerie inconsciente, a une sorcellerie consciente. Alinga envoûté Babako. La partie. Ceux qui vont comprendre ma cambo bien des autres qui ne tombent pas solo. Ceux qui comprennent ma cambo de Kende. Bijou banda kalatan aussi dans la tournée. Bijou a mis sa voix sur tes points. Aussi là ça la tournée bijou ici va faut sauter point donc ça on va prendre ça nini tant on likambo le canon il faut que ça analyse ce que tout ça analyse intelligent au bon baloba tout ça l'analyse intelligent parce que tout ça t'es tout solo là tout ça l'analyse intelligent tant que grande sœur na biso ya sila a beta a ça la tournée abandi les États-Unis à Espagne à Bamboka no surtout ya sila tambolana bijou a balancer ba voice sur tes poignets et muta tindele ba voice yo ya buzz et bi problème na mo zani ba ça la besoin ba distraire ba cook on a maman ya voice ya voice ya bijou za mukolo ya bijou za mukolo tala na pesi ya Johnny Tiaka la raison. On est une souillure ici. Et pour mes amis, partout bijou à Tambola, Azaka songi. Il y a Johnny pas confirmé qui. Oh, partout bijou à Tambola, bijou de banana batunye surtout. Ah, tika beaucoup. Que cela me repose un peu d'aller kamba le bonga za l'envie. Asukola ngo ero ngo ya dadi. Asukola e penza ero ya miseli ba vérité mususu. Oya bando sa ba chete, aloba na ya vani na. Mais oui. Ensemble bio. Kasi on a tika l'esprit ya dadi. On a tika l'esprit ya dadi. On a tika l'esprit na. On va comprendre te. Bata profil na ngai. Na tia ngana dadi, na tika dans l'esprit na ye. Que oui en tout cas pour bêtise be. Délicaté. Est-ce que bijou a une belle famille? Tout non non, oui ma balle belé ko likana awa na théâtre. Tout solo là. Tout solo to beta solo to pembe. Solo to beta pembe. Yo amuta théâtre. Ma balle wana pembe. Ma balle penze belé za ma balle te. Nandeni sisa ni balle. Za ma balle forcé. Mtana mwasi na mobali na. Ah rien. Comment na mobile ya bijou? Vous assure, asa vraiment mobile. Oh, asa mobile tendeni mobile asa ndeko no mobile talent. Un homme comme moi, mobile ko nga, yo moi si faut kana somo nanga. Après deuxièmement, oyoki so ma belle famille na yo. Tu vois ngolo ba bijou ka belle famille sonité. Somo te. Si. Bijou ande mona na mama kurutu ngombe sarat. Okomi supuna. Bijou ndenge mo kana mama kurutu ngombe sarat. Na pa na ndenge ni. Na bientôt solo la penza bien. Tant bijou vandi pour na ko balancer ozo que na leki na yo o si la bimisi. Neti nani kombo zo tanga petite sœur na bisona ni Michou. Michou za mona bijou. Parce que Michou za bimi na bimu ya si la SB. Tant ozo que était niveau c'est déjà mon Michou zo ça bémission quoi yé maman mkolwana. Et là que ce bon moment ça va $20 ba $30 bémission. Ça montre que na banda na bango balia ka. Et non pesa nga deuxième téléphone nanga so suite la kuna. Na sac wana téléphone nanga za na pesa nga. Siko muta pelisi moto za yo. Na sac oyo. Suite eza place wana. Muta pelisi moto za yo. Na partie nini? Et que yo muto yo za pemena si la pour balancer la voix ça. Nga na tiré le balancer voice te. Mutuka tindeli nga tindeli pe batu mususu. Nga na tiré le balancer voice te.
na biso kana na sali lengo mission yo mosiko tanga neti batinde ba voice ya bijou ki ba voice ya bijou okocha bijou na catégorie nini te alingi se faire respecter te amokola se faire respecter surtout obini ngai Mireille nanu kutu na alliance ekotité na on se respecter déjà boy donc déjà chérie nanga malgré toi non kana na na fiançailles na on respecter na degré au poids ya makambo linga te so ça linga pas ça akwa ici penza oboya obenge pe ba ya mota tata 2 jours oki pe minyo titi na motema na bete da yanga libala bosko so ba linga alliance pende ko tina musapi asoka boyelo na oyoka oyebelo mo bijou abeta abeta oyoka lisolo ngote tena yoka lisolo bijou ba ke winga ibela na ko sukole me matana kanya abiso abinanga na sukole makolo na sukole makolo ça il faut batala bango surtout ba pena ndinga solo est na niveau wana makambo bijou penza ko zazo sala wana izo trouver normal c'est normal te ya normal ata mukete bino bomo nateke bijou distrait bino bijou distrait baba kuku makasi pona makambo vote makasi zela na tia susu suite moko boyo ka bino moko na rata appel moko très yo pe songi des oboma yo te na olo bakaka na rata appel moko très important fallait pas na rater je suis vraiment désolé na relaxo so relaxo mo na sona ntabeng na relaxo appel ya ona mungu mutumsi abipendaka kuzo kadovonde yango mpe soo banimero ya basila balinda wana yabaanoate prisila aza nango te kaka linda ya kakol bijou mokolo buzoba otanga na e les autres yoka nazalaki na place te eza lokola batiaki yo na casting te moto wana fauche yo nde obenga c'est ça otie basila na balinda ngai soki moko kaka salisi yo mpe nini obenga kata na biso lomo tobeta bisolo katana oyebi première fois actrice ya Congo eza nani eza bijou mpona nini rôle nini bijou a joué epata sincèrement na mona te na bana ka ndo yamba moi garçon moi motie mwana moko motie ndo sapa na mwana wa moi pe garçon moko ba pembe ba choko boya ndo sala théâtre pa na ibando ya ando yamba nga moi sina mobali zo nini o yamba mais parti na mona ka yangwana so yo kanda zo na basila wana donc na basila wana ndabia nakazo senga linga oya kakol bijou muto buzoba mama bijou meza muto buzoba makasi bandeko za masolo ya tozobetaka lisolo na continue na masolo MK oza masolo MK na continue na sukana obi to continue ni kasi yende muto zolo mamoto tela ngai te o mama na peso mbote tango osala makambo na fo batelaka mama Elimbizi on est toujours ensemble courage à vous elongeza bien te abelongeza nanu bien te okotisa oka iraba epe en plein voice yoka ilo moyo baka problème eza te na osala makambo eleki ebele na motu no biso orapelenga na nga nasala problème eza te elekita ntongo boye zo na sukoli te eyebikaka bana ntongo na sukoli te donc naboyi te nakoboyela te soka na bongami orapelenga simutana oyeba ndeni ka bongami po baraple orapelenga kaka mutu abetani masolo te na ndako nazala efunga moko fo bafilme ngai naloba abi na ndako azalaka ye moko aire moko ye moko aza aire moko ye moko bana na mobali bakila bijou abota te wana bana ebo aire moko ye moko alobi aire moko ye moko alobi na ndako nazalaka nga moko abi eza na bana te eyebika elongiso tia mwa foudre ma rouge soka na bongami orapelenga problème ezalaka olele te lobi
donc rappele nga kaka omezala na ndako nazala ye mfunga moko fo basine ngai naloba bien oyo yasina moko oyo oyebi te nga na obengo tosala de émission nalobela de biso tookende biso Belgique Belgique karaoker na biso organisatrice eza Karine Pala na mama mo aza na Belgique otekani mutu ake Belgique baofinga biso baolima bani moninga okende Belgique zumone otikali ye wapi na Belgique ya wapi na visa ezobima abi na papa makambo ebani lelo lemsi ezwile awuti maison Schengen ka awuti maison Schengen oyebi bomeza elo ezisa bango nini tourne ya sila ezobelisa bango mito aleka luka visa kaye po otikala natikala na liste nazali nakekaraoke eza nani eza Karine Pala ma Karine Pala bapesi bango da visa bamoni nde bapesi fali 54 ya visa babikotosala te ba 70 visa bazwa te faire azwi 70 sidi komba biju nde ebima te kwani oloka ye okanga ye ntakanga biju ye tomoni ye woni na makambo abe biju osale ya sika okende otala pomni na biju oyo pomni na ye enabia ntango azobenga sila wana sila moninga na ye sila moninga biju teyata nye malonga oyo biju atuna teyata nye malonga oyo biju atuna epata ba tourna na ye wana yetia yo tourna na ye te bafilme mona yo tourne pale bafilme ezanga mutu na makolo filme ezobana te ngamu na ngamu te yo kutoloba te bapesa $200 bijou afuta $200 ntango tourna owangana pardon oyima solo ozenga tobebisa basolo oyo totika tozosolola te tobeta lisolo bijou epesanga 200 ozwaka quand même 200 moninga faut ozala quand même reconnaissance 200 oui wana 200 na mbongo filme bijou akosalela filme asala filme na $200 aza filme na $200 ya kobondela kutu bato mwana mama na ngai bongo moto zwa oyo mela mai bakomede mosusu nde filme tutuna kota bandana bakomede mosusu babimili banda basiliki nga batuzanga code na ngai batuzanga nana na mbongo na ngai mpe na poche nana tina kutu bambongo oyo ezopesanga nazwa kaka moto nakendanga ndako $200 biso pesa $200 bela totini njokuta $200 apesaka te bela apesa babongo yo lia mbongo abela koleka bato nyonso bayebisaka biso babi ozaka pire bras droit moto alia mbongo abela mingi eza ibutu obobosana nde moto alia mbongo abela mingi eza ibutu ibutu alia mbongo abela mingi alia mbongo asila mingi ade mpe asila oui ajoa mpe na mpe bandeli ajoa ye na ebandeli kutu nani mpe te na ndeni kasi ibutu ntango azwaki problème sila abenga apesa ye mbongo problème ni azwaka natunikani ibu ntango azwi mbongo ntango abengi sila abengi ye ibu ntango azwi poison sila abengi ye apesi ye mbongo wana masa na nga nayebi ya japi monanga ibutu nga te eyo okoma o bando otelemela ngai moto abeta masolo na oyo ye moto obenganisi ye te nga ye moto obenganisi ye émission osalaki ne makambo bapopo otalaka émission na bien bona ozongela wana lelo yosepelaki ebeta ba 30 wana nde oyoki bien me moninga wana babengani ye te me so babengani mpona yango ezala kitoko te so babengani mpona yango mpona na eloko ni ya mabe aloba ye wana eloko ni ya mabe ibuta aloba na kati eloko mabe aloba eke wi sila aza maestro aleki bato ebele na kojoue eloko bela kokaa te yango wana gazo andoke moto aboma ibutu biebie ibutu atika ne netre motu na atika netre akena pesi bureau te ye moto esengaka bablokaki awa ye moto ebisinga alobaki ona émission yo asongisongi yo esenga mambo émission te esenga ona cause que tata yebi teke ibutu babloke gaso aza ndoki aluka baproblème ibutu oyoki moto aluka yo baproblème mais siko bino bofinga milo aloki ayembi na ye nzembo bino etukisa bino poani nani milo bosaleli 46 émission yaya leli motu mo abenga oyo yabotela makambo ngai te leki na ye forma nani miss lolo miss lolo abominga ayebisinga miss lolo atala émission ata oyebikana ata miss lolo obiyanga kasi ye afomanga na kotonga
ezali bon abomaka na otenga na kofinga yango na bandi ofinga nano ye moko alobi boye mama Milo azo regretter parce que moto oyo apesi ye kanda ti akóma na niveau akosala makambo asali abeza Miss Lolo te eza na Miss Lolo te ya sila sila ndenge ya sila mpo sila bengaka esu te réclamation ya scène na biso ebandaki babengaka nga lisusu te banda atinisanga filme moko solo esanga mpasi grand na biso devaya na kimokolo aza na ngwana aza ata na chaîne youtube avea bonne te ana chaîne youtube te aosomba nde omona minute aosombisa deja nanga nanga chaîne nanga mona oteka ya 2K chaîne biso ana chaîne te aya osomba ne pa nanga ana chaîne te ndebe na minute monétiser oya ayene kosomba obongisika mbongo na maintenant te sila za mwana nzambe ya solo na masolo obi yo moko remarque moi mwana na muswana soki luna soki basente yo na ndo balobi nabi mwana muke abota muningani mwana muke bando telinga na France na kamwe mwana na yela biso ba français on dirait mwana bonne vie et puis mwana na eloko elekelinga na nuance za que bana to yeba na internet ye to yeba mingi na théâtre to yeba mingi na oyela mibali bawela mobali na Hélène Bafenoa yaka na TV Hélène atikele mobali na ye ba image ezali siko susu mamuska mibali kaka yomba na vitesse mibali babi muto sente ex now yana ni ex now ya parti ni ex now babi ex now na ex mo kuna te fado ebona nga sente ex na so to boye ni okufi na nga sente okufa ba ni so na ye ebona nga sente ex ya nani bano mambo osala yango wana ntango nalobi bamama poto boyambela biso leki na biso mama na bi abotelaka mobali aboteli baninga totodi bino bosa bajeur boza makambo ezokende bokoyoka bavérité toza kaka kuna eza makambo akwata otie balia yo ka bongo en tout cas bato akankokolo baza na problème sérieux bango na bango baboma na mabe bango na bango bamitia na mbeli sikwakangamu na poto bon normalement nde aza na faka nka motema malgré makambo nyonso eleka abota azwaki 4 ans apesa te ya bijou 3 ans azwaki 4 ans azwaki 4 ans apesa te ya bijou ba 4 ans na ba 3 ans beaucoup mokose yo monaki alobaki azwi 4 ans yo monaki yango ata azwi inane yanga motema mpanza akata nde ka pati ndambo apesa ya bijou akede te akete ya bijou akete kobeta wana libakute toza na ya bijou ngana akete ya bijou akende après yo ya bijou bakende na nsima na nga yango ya bijou ibodanga mpe na kei atikala bandi kotonga azotonga na bendi après ya kei te je te dis je regrette trop mais liso mosusu ebimi ya mpe oyo babi obanda sila ye azokipe bino te biso okipe biso te ça veut dire kasi ata mwa retrouvaille mo boye sila asali yango te na bino bazotonga bino makasi babi sila arejete bino surtout yo mk ovandisaka bana no bafingaka bato na chaîne nayo nakombo ya sila bana na yo bimisa na chaîne bana nanga na tika ofinga mutu te kasi babi eloko eza eloko pami eloko osila mpenza boye aboyi koyambela bino yango wana non sila koboya oyamba biso jamais ti mokoyesa koya je te dis il faut savoir une chose sila alingaka mama barestaurant te obi alingaka mama barestaurant te restaurant bilialia melamela pampamba te bio tozalaka na ndenge mosusu togéraka makambo togéraka makambo lokola bato nyonso te so bino bozela biso na gauche tobima na droite so bomoni biso bozeli biso na droite biso na gauche so tozalaka bongo parce que inspiration ezokule kaka esopana babama nyonso baozela bazwa te mais bayebake on est soudés comme pas permis rien ne va nous biso ata na le na sila lelo na leka na tv na loba te nayebisi yo problème bango ezala nini bamona oyebi moko tatoke lubumbashi nabitanga lisolo tatoke lubumbashi aéroport siko komaka na koma na aéroport parce que na kotika na aéroport mam samoninga zuma yaka awo yeah ele mo betinga wana na bombia atenga na sikoyo mam sa isinga avion pour les photos et puis kanga na kancheka tsaka na bwaki sentir retour et comment na bisika ko kana bala moko komi na ndako sala mo se kobele uo mutu te ndobe na ngai wewe ko na ndako sala non yela nani yana mati sabi zuma
photo soki kaka kuna epala ngai siko yoka mpasi photo ezosukela wana bela avandi asikoa siko photo mama yana avandi ngapi nazwi mpe yana photo osote bela yo mpe bazalaka bongo nasote te tana balisi sikoyo boye natia boye nata seigneur natie te bona bouche basala bongo tosali mabe tourne mabe sali mabe azala bafoto na kanga na yebe na batournage na ye ta na bando tourne ya kala ezalaka nakanga nesafula yo nani papa imaka te kofula te abenga yo na bafilme afula yo te kofula te bon asala nini kasi oyebi problème ezali oyebi moto vai nao bacombedien surtout bayebi ke au grand ngolo mete na tuni mafula te bela afulanga te apesi makambo na bela afulanga te bon asala nini kasi bela problème ezaki tosala échange bakado mpe ya babel ya bato na ye babiloko kado ya wapi ntango oleka babengaka ota bela yebi ke wi zumu avandi awa aporte bele na bela petit lelo natika motu aportaka eloko ebele mpa na bango na moto wana eza ya le passé natika le passé akoma olela na miso natika le passé nakoma na moto apembe mama oloba wana obetaka ye wana ezala bien te main libre wana omoni nde ezala boye so moto asengi bolingo oboyi na obetaka na tv te omoni oyaka songisongi ye makambo boye leka nango kala me ye ezozongisango na masolo oyo masolo ese tokobeta masolo asika te totikango tobeta masolo asika totika parti wana totika parti wana kokoya ta mbamo te te bato baza ebele wana ebofia na biso akuta obalo oyo libala epanzanaki kwanza vie nini lobaka bien ko internet eza matière pamba pardon ibala nekufaki kwani abala mwasi asundola yake eboyebi te vie nini wana pardon na masolo makambo wana ekota te wana ofungoli matoyi songi asila yo katelanga parti oyo nakesa reserve katelanga parti oyo vie babala ye batika ya eta lion bakokango dala nga natika mpenza richesse ti lelo azoeza wana le passé oyebi kesi otangi kombo ya otelemelo awuti obenga ku dernièrement onanga mama boni le passé oyaka na ye le passé oyaka na ye lelo nakoma na bato ya bien makasi mibala ya Kinshasa bato te na koso te natiki nanga natiki nanga lisolo tosala masolo awa tosala lisolo mpo ya lelo mpo namoni otenga na okende yako oloba te mifika dilo napesi mbote mifika dilo mama bio napesi yo mbote nani azanga kombo wana colonel général to major général na bango mokonzi na bango géré bango yaya mama zozo na Inde napesi yo mbote mama zozo merci mama Elimbiz hymne national ye fona la télé lunette na oloba mama Elimbiz hymne national yayo yango président Yoshua toujours le président de tous les sabakou ya tango nyonso pe bisika merci pour la po ma solo ya oyo eza par ailleurs ayo pa msoka masolo masolo oyo tricher biso mpo nde eza boye tokeprochainement na restaurant na ville tobetaka lisolo tokoyesa bango baplace te totoyisa place te mais tozalaka na baville baversion eza kilikili yango bokosepela mpo tofaire visiter bino en même temps Kinshasa na ndenge totambola oyo eza na mais soki tokosisa masolo boye te na ndeni yo bosaliki likambo compétition eza kasi place wana tokoshute te topesi na bato nyonso bambote topesa bato bambote yo siko banda opesa banda na père père déjà ayebi azalaka na ntima ye komo totanga te mpo luna yo ozwa olobi oyebi keza mama mabe nga aza na mbanda te mbanda nde azalanga mpo oyanga na kabola te pongi kaka yo ozoma na kabeli yo na kabeli ndeni esimba te donc yo ozalaka yo moko wakasambana nga mpe nabiki kuna wakasambana donc ya bolingo mature ndenge ezalaka ye moko jonita ye napesi mbote James Kemusa mon partenaire sûr napesi mbote ya mami longo yayo yango oyo napesaka ntango nyonso mama na ngai Alice Landu napesi mbote na soutien na bino ma Florence napesi yo mbote esika wapi ezali napesi lisusu mbote ebele na baye nyonso
kambaka pe bazalaka na biso ntango nyonso nzambe amona papa mbola bino y abakuki napesi yo mbote napesi lisusu mbote na chachacha la mama de moi-même ngai oyo de retour na ye mikolo tout le jour toza na bino kana libanda tova na kati tozaka libanda nzambe amona papa mbola bino Ziko Mawar naye koyebisa bato boye eza Ziko Mawar d'Africa boyeba ke ndenge toza boye oza na possibilité ya kovote yo mutu moko wana email ovoteli lelo soki voter mokolo moko voter une fois otiki oye kovote lisusu lobby pour que et compter lisusu plus même pendant une semaine tu peux commencer à voter pendant une semaine c'est-à-dire voter lelo même pendant tout store vote ezali bon continuer à voter exactement donc voter bongo tozali wana totika te tofanda te topema te boya ebele to mais kami tinga na okende ok soit ok passe compétition Ziko Mawar daisa ya solo wana mais oui que liste pe bimi biso mtoke Ziko Mawar donc babi les affaires passeport toniatika mokolo to passe ngada ma musu teza bien calé flat est déjà bien calé place on a kita pa na oza bien calé entre bando ba ondimate ba osepela na kita wana bando sala tour na salwana mais siko ngada na visa ngada na visa te oza la sima ya nani ya bijou ya bijou okende te olala ya bijou na songi za na ngwana ya bijou azana noa na ezaka baba ko ya bijou discret bino taxe même te ma paste donc vote eza bongo et puis en dehors de ça tozo continuer semaine prochaine d'être clôturé donc to voter massivement to tinda pe ba master na biso ba ninga ba connaissance na biso ba voter lisusu pour que to matasu ba chance na yebi ke ba tebele bazo se déranger pourquoi parce que ba mesana ki na place tozaki na soirée c'était encore avoir d'autres zaki mongita awa on a tozaki na possibilité ya ko contrôler ba vote tandis que awa moi contrôler vote exact yango badité mais oeza plateforme moko compétition internationale c'est-à-dire ils a bien calculé pesa banglophone baza bato baza bien organisé makasi moi je peux dire que oui ndenge bozo voter tant compétition et comme na suka ba bimisa candidat ba la CP na bato ba voter c'est-à-dire si ba voter 100 personnes ba que oui peut-être yo au voter qui 10 fois balaxi 10 fois na yo ibimisi combien ça dit bato ba banga na bango te nyonso banga te nyonso to ba ozonga boza no kimia mais en attendant vous continuez toujours à voter s'arrêter te bande vous continuez toujours à voter sur ces belé to commence excusez to commence ces belé et ça la biso bien donc yango na ndé confiance na biso moto topona téléphone toponaye donc après kolo to bana mo ki topona tous ensemble donc je suis à Bakouk de père et de mère je suis à Bakouk en vie te baba ki aza Bakouk de père et de mère kakaté mais de mémé et de pépé ouais de mémé et de pépé quand même donc siko bina se faire jour à libala na nga siko nde ba cadeau na so ya Bakouk yo de ko mikuna ngana bala kala mingte okanganga nakanga yo na se tu veux quoi ya bijou ya bijou bala ko atika na se tu veux quoi bela aza mwana na se tu veux quoi bela alingi mama bala de omtema be omoni ya benga so bisinta yende baze belé ya dina pa ningo bala de ye da bala ki ya nani ya dina bala abala te ya dina bala adina bala te ya dina bala te ya dina bala on est église ya dina bala ya dina bala la pasteur amema réveil na Congo ke masolo pardon ando de sisi masolo en bande sisi masolo là masolo là donc abonnez-vous partagez commentez vraiment merci beaucoup comme liboke bye.
Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Tala ba robe biso toninga. Robe le pesa lokumu. Robe e bois ki moi si bon. Moi ça longwa boya ko mandenge ni. Ata yo moi ça boya aboya ola taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Bo mona e ko se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi o ezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga kozala ba femme respectueuse, yango to lataka toujours na ekenge mingi parce que tala kaka pardon so ntayi bo fa na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa ka lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut lataka na propre na soin pe na soin tayi bonyoso. Olati tunique de gloire na yo, sokola tiango na ta. OK bureau. Okutana chef de l'État neti tembe. Okutana chef de l'État so polingi pas passer. Moi tourna papa, moi souki maboko boaki, moi perruque nanga iboye, moi perruque amulai. Kande yo moko olinga. Otiango sala ka moi bien. Babi pe na poto kuna ke non mulungeza makasi moto. Le bilamba olata yango ta mpepe ndenge mimango. Ta mpepe ndenge mimango. Mpepe ndenge mimango. Elemba lemba oyebi yango yango yo. Donc olati yango moi tour. Olingo ke pe fête anniversaire à moninga. Totindelo tunique de gloire et ça lui bien. Donc, on a besoin d'en hésiter même pas un peu.